honorable Henriette Wamo akendaki kopesa don na bandeko ya SS na Yolo. Honorable député national Henriette Wamo Eli Abana Funa akitaki avec impact pe idéologie na kati ya hôpital ya bana oya SS kuna na Yolo Sud pona kotala bango atambolaki na basal petango asilisi apesi don ya 10 matela 4 cartons ya kisi madesu sukali loso pe biloko misusu akokaki kobima bongo te na motema mawa oyo nzambe ya kinela ye afuteli bato misato fakati na hôpital wo ekoti esalemaki ndenge nini bandeko babolingo lokole elle est là na poni hôpital parce que eza ba malade mo baza très sensible baza net ba benga lopoto baza vulnérable donc il faut bazala na attention makasi pona bango malheureusement gouvernement na biso ezokipe bango te to tambol na kati hôpital to monde ke bazo zanga ba instrument ebele ba appareil ebele zo zanga bango monsieur eza en panne. Alors ce qui les antimons sont nets dans la mona sali pour que gouvernement quand même ata ministère de santé batala basali ça basunga hôpital lo po bango de bazo soigner kamoko spécialisé ya ba anémie baza bazo sanga ba kisi ba osanga ba appareil ba ici comme so bazangi ba matela pour na ba mbetu dena ba ki bon tikanga na denga député na zana ba koki mingi te na ndambo na memi quand même et sali ça bande ko na ngai tala soki ba congolais nyonso bakomi kosala makambo ya boye lokola honorable député national Henriette Wamo asalaka na base da ye ya funa oyo balela ye makasi ba RDC oyo ekobonga bondimela ngai po match oyo eza wo